fille. Olobi ma fille na peto ki sonité yango na couche. Ngai. Ah, ton sou longwa boye. Longwa boye. Oyo zanga. Et ça le 31 décembre. Au lieu de veiller, biso to sala ngo ya ndinga parce que to zala biso ebele balinga. On a ngé fo oyi ba déjà opesanga nini fona ça dia na décembre si fona somba ba blamba na yeba déjà blamba ngo ezako. Parce que grand frère na biso a sali restaurant moko na Dallas. Restaurant Yolo Ezo. Ya grand frère na biso Maréchal Tsouvé Yesa. Aza bien. Aza très bien. Coupure bonne. Bien maman, bonjour. Bien. Maman la chaise. Comment yo mutuna na bisaki obengi na ngai? Yango bengi nga na yaki. Mais si ko oye ola signaler nga donc c'est la bimé pété lenga na yeba. Nembe ka. Linga makasi boyende. Hein? So na solo ni na kaboli bino. Na so to intérêt na ote. Biso basi mutu to bimaka ba perdante na ba relation nyonso. Mobala nous na raté. Il faut qu'on va profiter. Tant bolingo eza tu profites na makambu nyonso. On est à Zabo à comme à 50 ans, ni moi ça 20 ans. Mais yo moi ça 50 ans, comme ça au boy au lingami. Toi et bibi nous, tu as na maman na expérience ya. Zoa kiti au fando yo kandenge na zo so ana mbali. Zoa ta tabouret wana. Maman. Boni papa. Ouais, qui m'y nzamba batela. Ah, biso pe nzamba bateli, azo continuer ka ko batela la mawanda ya. Voilà. C'est là que tu as vu dans la raque, tu as posé sur la langue, bah il m'a dit. Ah, au bangani papa. Est-ce que tu sur la télé on pousse tu as sécurité. C'est quoi mon dieu? Télémakasi. Ah, au téléma. Bon, papa na benga kiyo, yo za mpaya te na famille oyo. Na sireza na bambula ebele. Oyo yo oyebi klasila. Bazalaki mwana mukie ti azokola na maboko na yo. Yango nga mama na ye na benga kiyo to meka kusulula. Nayeba makanisi na yo eza nini pona mwana. Tant nazobima nazoyoka yo ko sala projet ya le 31 décembre. Oyeba nini ya rolata. Mais siko pona avenir na bino. Ozo raisonner. Bo bando ko tambola kaka Kinshasa mobimba bo mati bokei le 31 décembre bo fêter. Boke veiller, boke ba fête, boke ba boîte, ba bar o bino bokendaka. Siko pona vie na bino, pona relation na bino papa. Ozo kanisa nini? Merci maman pour la parole. La personne n'a pas maloba te papa. Pour nous on a cessé de maloba te. Maman, projet na oyo ezani ne pona mwana nga. Bino mibali bokola raté. Biso moko to yebi bino, na yebi mobali. Nga na ko tanga mobali bo, na tangisi yo mobali. Par rapport à expérience ya vie. Bo changera ba verbe, ndenge ya ko conjuguer. Papa, il est temps. Oyebisa ngai, so monique. Ozana oyo incapable. Il y a quoi assumer ma responsabilité le col la mobali. Donc dans zoloba, et ça dans le sens qui est dans le mariage, nous avons besoin d'honorer moi nanga. Ce qui yo yé grâce là au kokoloba na ote, nga maman na e, na koloba na place na. Ce que Monique kokoka na ote, mon cher, moi nanga, na préféré tiki la ngai. Donc sokuta na mutu mususu o akonorer. Donc mususu pe mutu wana azoko ya kopusana. Solo wana otosoli oyo lobi ezaka oyo ezali makanisi na biso na kansela. Parce que na koya ozwaka mwana otina na ndako tina na mosala te na zwi mwana na lese nini olala wasi. Yango nayebisaki oyo aza mwasi na ngai mwa biso eza te parce que eza projet na biso. Nayebisaki nazoluka mosala. Maintenant nde naza boye na koti ba demande et pas boss tango kunku. Oyo agence Kimba comme abi couple le rose armaillé na agence nanga au sable. Yango tozela. Koti ki pepa mama Titi zo la fondation la grâce. Abi soki bazui ba so ba komo zo ba obenga nga. C'est pour cela c'est grâce à kangaka mutema. C'est ba na bandi musala na ozwanda ku et puis na yeko se présenter à maman. Exactement projet na biso. Exact projet moro. Non, déjà. Déjà, moi, mon bal, ils ont pas, ils ont courage à ce que nous comme ça. Pourquoi d'ailleurs, ils ont courage, on a côté, ils demandent, babo, y a un thé. Quand la minute est sur, va répondre, et que moi, tu as bandé une photo ça là, maman va s'en canini. C'est bon, n'a pas mboli au Karanzamba Soura. La démarche au Sali et qui est bien. La ligne de non, mais la sécurité n'a pas prière. La ligne de tête en gros, mon sala, au moins, n'a pas ma bé.
wana eza makanisi ya mama nyonso arizonaka bongo biso mibali tochanza me nga naza coupure na bana mibali wana mosusu te donc lokwa bakombo ekokana te seke makanisi na biso mpe etikala kokokana te malamu kasi nga nafandi nao na ndako nangeka tosolola moke ye mpa soki soka lelo bokende mpenza mosika te fa baza komibatela nalili zemi te ekota zemi nga movement naboyaka mono so osilisi oke kozwelanga biloko wana eme nkuntu ya sa nkuntu banda atindaki koli wana nazoyebi so okendaka na agence wana siko okuna kutu nano oke te atika ndenge kaka na porte abimisanga ta libanda te merci kasi alekaka mbala moko na agence kuna zwelanga biloko wana bagence ekoma bongo bokoya kobwakelanga biloko nanga libanda mama merci merci Mama naumea te naoya alors. qui avant obima na solola na parce que mwana atunaka te na mwana asolana baboti te aza mwana ya loba coupure ozalaka na badisese boye papa yo tolakisanga papa en fait elo nalingi naloba eza nga mwana wana na beti libaku te na nasala eloko mabe te makanisi nange ezalaki na ndenge wanda olobake naluka ndako nazwa ndako naotala ndako na ozwa me mosala na nango te ndako esengaka ntango ozwi ndako oza na mbongo ya ofutango vomi mbongo ya garanti wana opesanga yango mwasi naza na ye aza mwasi malamu papa mwasi naza na ye grâce la yo yebi ndenge azala epuis comporta puis famille na bango baa famille mo ya bien so nakoti deya na kati ya famille wana nga naza bénéficiaire ya makambo ebele mbongo olingo opesanga ya garanti papa opesinga ndambu nango totie na kati ya enveloppe tokende kobima fiancé et pas bagracé là. Donc yoza gigolo. Gigolo ndeni. Oui, ndenge nini yozo lukana peso mbongo garantie. Ozo mbongo garantie wana okende ko bala mwasi pona intérêt famille wana bazali na avantage ebele. Pupi. Oui, papa. Fwandi na ndaku. Lozo dialogue. Esa ipe madame lokolo ye. Ndeni yo. Okimi match ba imisi yote kile na sali makambo kuna. Makambo yo. Yo dobeta ka 3 minutes. Ba imisi yote kile na sali makambo. Makambo yo sali. Kenda kuna na sali zeto kuyuka. Ese biso tozana pema lisi yo sa. Oko yuka makambo sala. Championnat yo na kangala championnat. Kuna yetanele. Tango tozako beta bali. Yiba zako benge dile balo. Ayibinga bon. Azaki matata. Ayibinga banda. Bongo komo ya kakoko bapesa dile balo. Utao. Azaki matata. Na kati bina masolo ya. Non, kati masolo to sali bien ndemo ye. Mwana akomi na kosa kobala. Bonne idée, mais je ne disconfie pas. Azana kusala te. Oh, ngana lingaki. Sala dana kutsa ba demande. Na pesa ye garantie. A vivre ye moko ekopesa makasi tango bana koluka kofuta ndako. Ya komi ko ya kosenga nga garantie akende kobala mwasi oyo. Avantage eza kona. Marcel on yoso tena binda. Biso ba mama na bino bandaka biso pona ba avantage. Ndenge nini yo komona na mwasi pona avantage. Tata na yo za kuluba ya za muninga na ngai kuti ne mwa musika. Umoni ngai ngana leka na bakuzuba mususu lelo na kokusala ngote. Lelo ngana komba president na ibaka lisusu pe na buzoba ya bui. Tangu umoni komikoki na nte. Ulinga toka ndinga mwana masimo koti ya uti azema après lobi koma ke. Oyo na nzilane ye oyo na nzilane ye. Papa lo bango na jigolo na za bunguti zake. Kasi déjà ba demande. Ni mbongo garantie na sera nyonso. Parce que na côté demande na fondation la grâce. Et pas matiti zola. Oh, et pas matiti zola. Oui. Mais il faut le yebisanga na bétaillé. Oh merde. Loko ici demande na fondation la grâce. C'est pas matiti zola. Zana bétaillé. Faut le yebisanga na bétaillé. J'ai on a beke kuna no zada musala. Mbongo na garantie. Na ke na bima déjà pas moi si. Ezali matiti zola. Nani mama Angel Nyota. Ok, maman Angel Nyota. Oyo voilà batiso. Oye général ya filo. Oh, oui. Wana bazali bato yu bazali ke suku ayibisho iloko. Yo lala konge kama ta kusentia. Dukulo nuke makambo neza pale matiti zola.
wana likambo te mais ozowelila kaka kubala yo oza kaka ne susi moko wana ozowelila kubala oza kaka ne susi moko azali ne susi moko wana ozozwangiso lokola bana moko ya kokosa to yibi susi oza nango oza kaka ne susi naza basusi ebele epasuli ata susi nana basusi ebele eza lokola aza mwasi malamu nakanga ye deja pour que na rigolo hôtel père fils nga tikala kozala tokokende merci j'accepte proposition na yo tokokende lokola pe azali ayoki programme papa ne biso toza bakongo nayebi ke nasolino avant nasomba masanga nasayere maintenant osomba mwa de bouteille yo na passe Uganda abatele biso ozolinga mwasi kaka mpona intere moko ebele namoni mwana azali malamu. Bonjour. Graciela. Moni ba papa papa Soudiata. Papa santé. Merci. Nga ba bien attention. Mwana za kude. Yo utala. Merci papa. Yo utala. Signalez maman que tu as déjà. Ngai mama naza awa baluka na mbibi komwe. Merci. Maman, papa, Dada? Tonsu. Oh. Oui, Bani. Dada uzalaka kaka na mbuko oyo. Comme na kotuna yo to yo mto kotuna nga Tonsu. Yo sala mwana. Mama. Nzambila oyine na mondiata mobimba. Sunde to pese lungi na mwana mwasi yo. Tonsu ndata oninga wanga na poani Tonsu. Si mwana oyo botaki na viling ye te. Nzambe na ngai Yesu Masia. Non, maman, vous expliquez bien, maman. Mwana ni vini. Mwana kunizala ishaku. Maman, nazo comprendre t'expliquer biso clair. Nzambe na ngai. Qui impolite chez Eveline mutesudi sanga mwana wana na 2 mois. Mwana yeye. Nzambe na lula ye unino Maman, vous expliquez maman bien, maman. Ukiliza mke Yesu na ngai nzambe ngete. Dada Eveline akenda wapi? Papa. Eveline akenda. Papa. Ma fille. Olobi ma fille na peto ki sonite yango na couche. Ngai. Tonsu longwa boye. Longwa boye. Oyo zanga. Papa no. Nazotia kamalamu te. Moi je savais pas, maman me tebisanga que papa. C'est là. Donc expliquer Papa comment. bokilo Papa limbisi. Papa botina Quoi couper? Ayebi ngai. Ayebi ngai. Eveline ozoka Eveline wana ndeko na ye. Eveline azalaka mwasi oyo nga nazalaka na ye ngai. Kasi to Papa ya Graciela. Maman na ende Eveline wana toujours ba. Maman na yo te. Eveline. Abokoli kakaza mwana pe. Le PC comment Graciela? yo. Le PC comment Graciela? Graciela koko bana na kupira te. Bona nini papa? Te kupira azali irresponsable. Irresponsable ndenge. Non, na kokulinga te. Tonsu. Bo umili. Est-ce que yoko loba likambo lobi? Non, mude. Nanga ina yo na za irresponsable. Mude tika nanga ina yo. Na ba kobenga irresponsable. Kupi. Ma botina ete yo bota mo tika. Yo bi combien on a ça dans la tinga papa. Tilo ça irresponsable. Et pour qui ça papa? Graciela. Yo mubali oyo biso donc ti biso tu ya mwasi tu ye kubala izande Graciela. Kupi. Uzwana yo temps ya kubima na mwana na ngai. Ndia yoko loba boye te. Lokende pe supermarché. Oui, pourquoi pas? Moi ngali ngaba gato. C'est quoi ta pampex baninga ba somba yo sombango. Obenga ngai irresponsable. Nga na za irresponsable. Mude na koku dinga te Graciela papa. Na combien na yo? Nga pe to yibani. Avec tout le temps nous sous nos tigana. Lelo na Maman na yo azalaki caractère mabe. Eveline wana. Non linga tolo. Sale caractère.
Eh oui, Bafani tout y a tonton sous partout dans le monde place Boza. Alors, bisous tous à la branchée. Hein? Désormais, chaque semaine, nakati ya Frog TV, bagag ya sika. Ngana zawana, bandeko bazawana. Tozawana uniquement pour nous sepel Sabino. Na Frog TV. Désormais, chaque semaine, bagag ya sika. Vous ne serez jamais déçus. Ah oui, namukolo makas. Namukolo. Voilà. C'est Frog Télévision, tous les sous. Parfois, nous sommes grâce là. Donc, nous sommes là na grâce là. Quand on a Frog, chaque semaine au Mounanga. Donc, ma sola ngoya gak et les sous. Parfois, na bino nyoso bolingaka. Bazana. Oh, nyoso tala ko sepelane. Azana si Frog Télévision. Chaque semaine, bolanda biso tozana pour nous sepel sabino toujours. Vous s'abonnez. Alors je vous aime beaucoup. Bafananga, beaucoup ta si Frog bomunanga. Babiso coupure à ce qui boissé mamamboza kitoko. Bino nyonso obolinga artiste na bino coupinga yo. Na bi désormais chaque semaine boando zo bagag Jessica ka na chaîne na biso Frog Télévision. Babi tozaki na bino, tozana bino et puis tozongeli koza na bino. Babi biso nyonso auto s'abonner na Frog Télévision chaque semaine bagag ya sika koseka ya sika nyonso ya malamu ya sika izongi na kata chaîne na biso Frog Télévision. Babi tolo basuni chaîne ezakaka moko chaîne ezakaka moko chaîne ezakaka moko Frog Télévision. Mambo ezongi bilenge ezongi bat bakonda pe biso yo tozongi. Voilà, baboni nyonso ya Frog Télévision, nous sommes là. Bato nyonso ba mourir ba gag. Bato nyonso balinga ba gag. Déjà to sepeli sarabino to zongi lisusu. Na ko sepeli sabino sur Frog Télévision chaque semaine. Bo bando zo ba gag sika. Ngada d'international nozalana. Ba artiste na bino bolinga ba ozalana. Donc restez branchés, abonnez-vous. Ba o bazana na abonné to tindelié moi lien atala s'abonner pour arrêter gag moroté babi ko seke saka donc pe ça rabanzoto bien donc bo s'abonner na Frog Télévision parce que chaque semaine bo bando zo ba gag na biso. On est là ba compagnon nyonso d'ade international partout dans le monde entier to kuta ni biso nyonso na Frog Télévision. Hey! Équilibré! Retour à Frog avec vivacité, toute l'énergie. Zongi awa bisika boyeba kibiso Frog nanya ko chatembeli susu toye dege to misala koya na bagaga danger na ko seka ya gogo. Allez toke banda ko dobika isika ba komi abonné dobika na rouge wana banda ko dobika Frog TV abonnez-vous massivement et quand l'esprit et la parole s'accordent, il se passe quelque chose. Ah, bagaga bien, l'émission bien, Batunion Sobolinga décor ilonga, le lève du maître bien sûr. Beau s'abonner, beau à jamais décis.